Toyeli lisusu bana membre dès que tomisana osepelisa bino na émission na biso sans tabou na chaîne na bino kitoko Cell News de Mamo National Mamo Yende mususu ate. Elle est la seule et l'unique. Merci pour un nouveau numéro na biso. Boye na yebiki boye belé, bo Landa biso place Bozali, na Londres, na Asie, na Amérique, na Océanie, na Afrique, partout dans le monde. On est là pour vous. Pendant OCP Sabino, vraiment soyez branchés, vous ne serez pas déçus. De l'autre isusu na sujet mususu yasika. O bo CP la nango na zapeka na invité na ngai Billy. Il est là présent toujours pour décortiquer na émission pour tout le sujet na biso. Il est là toujours présent. En tout cas, Billy, merci pour la disponibilité na yo. Bonjour Billy. Bonjour Dorcas. Vous allez bien? Très kitoko. Pesa mbote na bat baolanda yo na minute. Na pesi mbote na bana poto, bana Asie, Amérique, tout na Luanda. Na pesi mbote belé vraiment. Na Zayabino. Na moment tout beau lukangai. Vraiment Billy azawana za biso tout, aza biso bo elle a été. Ah il est là-bas il a été za biso tout, vraiment to décortiquer na émission na biso, il y a journée à lelo na mko lelo ça dépend à l'heure à laquelle Bolanda émission na habité ce qui pas bien na pourquoi so na ezali na tongo to boto la muka, vraiment je vous dis bonjour et bonsoir. Merci na flats qui toko o yambi biso sous tala cadre au bon mon abiso tongela vraiment makasi boy ba dra ya ba couleur donc nandeka et sengeli quoi ezali flat hotel bon regard na bandal molar non loin du marché ya Wenze ya Molar. Merci beaucoup. Le tozali ko décortiquer sujet oyo etali lelo vraiment Billy lelo ndelelo vraiment o etali ba papa na ba jeune fille ya lelo. Pourquoi ba jeune fille ya lelo balingi kaka ba papa mikolo, les papas les plus âgés. Pourquoi ezabongo? Oui, bike Dorcas, soki lelo ba jeune fille lelo ba linka papa mikolo ezana ba ndenge belé hein. Yana ba voler belé parce que lelo yo na vola liboso ngala ko loba. Oui. Soki ba jeune fille ba linga ka ba papa parce que façon de vivre ça passe. Façon de vivre ça passe ndenge nous parlons de l'amour, nous ne parlons pas de façon de vivre. Ça passe ndenge beaucoup za la bovanda kana kati ya kikuku mais l'amour existe. L'amour est là même si vous êtes dans une petite bicoque, mais l'amour existe. Si koyo, ba jeune fille lelo bazo tika bino ba jeune garçon pona nini, bazo kendoko linga kaka ba papa le plus âgé. Pourquoi? Ceux qui ba tika ba jeune, ba ko lunga ba papa. Ngai loko na loba na place wana. Tala, moni bolingo yo hein. Et c'est le mot yo sakana ngote. Oui. Lelo jeune fille wana tiki jeune garçon qui rolanda papa. Foye parce que landi papa pourquoi ceux qui le landi papa o azo vanda na ewana to o azo bimana ewana parfois zo landa papa wana pona mbongo na ye non pona oui pona mbongo na ye pona mbetu na ndimité pona mbetu nini to olbi mbetu na kosiba na ndimité na kosiba on ndimité te kana mon André zali po ba papa na bazo siba tellement très kitoko makasi yango na ba fille ba olanda bango. Est-ce que bi majorité ba papa mingi lelo ba comment ba koboy fatigué comment à travailler trop mon Congo c'est koufa à travailler trop obi mbula banda ko siba mama biso na katanda ti lelo baboti neta suba na 15 obi combien de ko sibo asibi mais comme expert même si asibi 3 boti même na ba jeune garçon bino tamuso ba papa na ba boti déjà bino ba mbana biso otoza na bango lelo mais a comme expert. Non, comme expert, parce que na monde aussi expert à zalrati tout c'est complétaka. Le soki yo le tam susu au koma ka place muroboy. O zapene lo montam su zangaka. Tout c'est complétaka. Tout c'est complétaka d'occasion parce que les loyo ba papa bazana ba on ba koboy fatigué. Ngana ko côté ba papa te na o lobelande ba jeune fille o ba olanda ba papa ezapo na mbongo. Te apo na mbongo. Donc ce on bi na mbongo c'est que bino ba na eloko te tonti nanu bolingo na l'amour etambola ndenge mo ndenge bat balobaka hein. On dirait bolingo na mbongo etambolaka esika moko. Siko yoza ne eloko te. Obi ke tandis que nde olingi mo na batu jeune fille abatu kitoko hein jeune fille abatu
bakitoko makasi lokola maman national yo osukaka na opeseka ba je t'aime te osukaka na kosiba ete na mbetu te mais faut pesa ke pe mbongo yango ba jeune fille ba otika bino ba jeune garçon ba oninga ba papa wana c'est dû à ça. Non, ce qui est loyo a otika ba jeune ko linga ba papa wana tala ezana ba fille mususu ayebi ke papa wana pesa aneka mbongo mais jeune na ye wana si bakaye bien. Loko azana ngota zo ke nikolanda na papa wana azui bolingo est-ce que bike ezana ba fille mususu akoti na papa na kata mbetu boy na ba koti na chambre ba futi chambre ba koti na kata mbetu boy parfois simika papa na mitoma bele papa na sa ijakile avec c'est déjà c'est que ça li bolingo c'est que les points faibles papa na on a se retrouver éjaculé talo ba jeune fille ba koma na technique ya kosakana te dorcas ah bon décortiquer nos techniques ba jeune fille ngoza ndenge nini beli technique ba jeune fille ba koma nango tala omu ba jeune fille lelo azana tango vana papa wana ya moninga alinga te ba jeune fille batuna nga ba kese bele oh pas nini te so batuna c'est que aza ignorante olinga yeba il faut répondre d'accord olinga yeba mais ce que ba jeune fille e bele ba onyo ko la papa na biso boy omona akota na papa na chambre papa na kuta aussi ba eta mususu te mais au bandaka ko simba papa wana ko sise papa wana bu omona ka papa wana agangi mais c'est ce que je dis Billy to évolue mon moukier tant dans le lobby que non bokoti na chambre papa na futi chambre bokoti bo vani pe na mbetu donc bo bandi ko sibana alors fi on attend aussi déjà place à libérer ya papa ebi que point faible papa na yango wana c'est qui a joué l'amour a joué yango to tika bino bo ina pe ko ebisa ba fi ya lelo ba point faible la bino te bon bolingi kaka likate kotika maman verser bimi mbala moko c'est pas ça l'amour hein tika ba jeune fi balinga ba jeune ba papa wana bon a évité wana ba jeune ngo donc parce que ça na ba jeune est-ce que ba jeune fille suspect que balanda rapé ma mobile pas en likata bien ah bon oui likata peut contribuer à na bolingo likata peut contribuer kasite yango monité que ba jeune fille ba olanda ba makata ya minene ba papa peut-être parce que bazana makata minene on a bien on a soit à côté penza moi ça sentir vraiment que non et côté bon wana na évité na papa o yakutana ki na ye mais ngai lo na bisaka ba jeune fille ce qui lelo beaucoup na niveau botika ba jeune po boke pa ba papa mais conseil non pe sa bango eza mabe batika yango te batika point nini est-ce que bike makidi ya papa wana o sa koli et bébé sa jeune fille makidi bébé sa raté oui parce que papa wana aza déjà parfois na ba 80 ans to 75 ans to chika équivalence azui fille tam susu il y a 22 ans oui yebisanga siko makidi ya papa wana de assez comme jaune yo jeune fille makidi meza na pembe tant ya papa nezo kota na nzoto na yo directement izo nunisa yo et nunisa papa na zo koma na bo jeunesse na yo jeune fille donc yo zo comme donc tozo rajeunir ba jeune fille ba rajeunir ba papa wana oui ba rajeunir ba papa wana yango moni ba jeune fille ba olanda bango donc rajeunir dans quel sens parce que makidi tango bimi déjà jeune po eza couleur wana na ndenge ya okuteli yango bongo siko tango ebimi po rajeunissement ngo salema ezaka po fobolala na bo sibana makidi papa na bimi ekoti pas jeune fille maman papa na komi rajeuni oui ezala au moins ça la mawana donc ezata sensation mo besala mawana de tango papa wana makidi ayezo kota pa na yo mwasi ekei tina na kati ya nzoto na yo ti eke na bassin na yo bani ndenge ezotambola wana parce que circulaka lelo soki eza ya niveau na ote eza ya age na ote conséquence nango eza yango mona au moins ba jeune fille là na 25 ans mais le combien derrière ba 38 ans parce que non c'est même pas la bili po ba garçon bozo kokate ba jeune garçon bozo kokate likambuana donc kota mbongo bozate yo lingi mona batu yo lingi fiana kabela kayo c'est ka ozo pas papa wana quelque part il y a de l'amour na papa wana au kabelo nen mais yo ko accepter ngote na on dirait mode de vie le lo na monde ming na Kinshasa ou bien bon et comment nango partout moni lelo même si conjoncture lo kezo la bienté au moins na jeune garçon quand ndimi na ye que moi si na ye abimani na papa moko boye ah bon pour baye la bon ka mbongo ya sala raté aza na place moko kinda koluka te mais loko alingi moi si wana za kitoko moi si batali nga pe fona za la bien il faut que no sani na okendo luka papa wana akombo bana papa na zo pesa mbongo ye na ngo pe boye azu pe jeune garçon na ye lande la plupart ba fille o nyoso abimana ba papa
au moins un jeune garçon nae pour na ekaka bosiko yo zana papa parce que jeune garçon là la keni alors il pas jeune garçon na les fond na kangama akangama pour parce que ça kata bien parce que si bara bien babi ba jeune garçon aussi bara bien aussi ba bien té plus pas aussi ba bien boka likolo kaka matika maman comme minute on to te ko ba autrefois minute kaka pas au jakilo sopi yango ba jeune fille bazoki mabino ba jeune garçon yango monique parfois ceux qui ba jeune garçon ba fille ba okima ba on sait que jeune garçon na a yebi le côté parce que jeune nyonso tout o a yebi monde bolingo o a yebi makambo ko siba moi ça ko kima été ah bon moi ça ko kima été parce que ce que je jeune garçon pe na boye o aza mobali pe na mobali o tali non na likata na aza na likata malamu o pe na mutu wana za ra tele mawana likambo ngonde yango vraiment bilito décortiquer vraiment bana membre botika bisoté vraiment to zali pe to zala ka pona o stepelisa bino partout dans le monde vraiment to lobela mambo likata to lobela vraiment makambo ya ko sibana to lobela vraiment makambo ya ko sokola libolo to lobela vraiment Kambouya, éjaculation précoce pour un jeune garçon, baromiko, éjaculer vite, à côté, maman, moi, si, dans les bolons, maman, éjaculer, pourquoi? Tolobe la maramba, papa, oyo, papa, salut, succès, dans le monde, les loba, jeune fille, banika, papa, vraiment, zali, dû à quoi? Yango d'autres décortiquer, yango d'autres décortiquer, yango, na minute, au bol, na bisona Billy, donc vraiment, vous allez toujours brancher, vous ne serez pas déçus. Billy, bino ba jeune garçon na lobby, bino ba jeune garçon. Tanti mo atuni na lobby, tunana nu ba tonton. Biso to ki mabango po moko pe on dirait bozalaka bosukola pe bien te ba papa na bien parfumé, ba papa na baza tellement na ba jeep, ba papa na bazali tellement na mbongo donc tala ramuta na mbongo mutana a bien parfumé, mutwaza na jeep na ye, mutna moya kisasa o moya Afrique, moya monde siko. A Orlando ndeni ozano piéton. Na Orlando langa likatata o wana ndongo lobi wana elala esala kala na Orlando ngo kaka sikoyo yebisanga bolingwa ngo ya ba jeune fille na ba papa ezali kaka pona matériel to ezali kaka po ba papa na bazana bango na mbongo kaka to ezali kaka po ba papa na bazana expérience basi bakala yebisanga nano Billy donc c'est ça likambo expérience te ba jeune fille ti bazolanda ba papa wana eza pona azotala et pas papa wana papa wana zana mutuka papa wana a rejoindre na charge na nyonso parfois papa wana relogé a il a nyonso et pas jeune garçon ozwangoti mais c'est ça parce que ba jeune garçon bo salati neni lukamu sata molingi mona batu ya mwasi ya kitoko jeune fille ya batu ape na papa na ye na maman na ye yo lingi ye o bateke boso kana bolingo ko siba na kaka il faut pesa ke pe mbongo tango pia mbongo te c'est que tu n'as rien que nene pas papa na hein soka ke papa wana mazongela o kaka azonga ndeni tango yoka poso aussi bat ayebi ke yo si ba oh mais papa n'a pas aussi ba epé aussi ba ete aussi ba tende na ndeni ni parfois tam so à côté na libolo yena na éjaculé te papa na sa éjaculé ah bon si quoi monique jeune garçon so sa côté ngai ndeza bongo na komaka au moins tant susu likata ya jeune garçon na tango azo kotanga izo tout anga tina matrice et kanga matoi ayebi ba prise tam su jeune garçon ça la kai yango moni tam susu au mona ke papa ju ati na ndako mais papa na bimia ke musala aki azui jeune garçon na à côté seti na ndako akomoko sabana oyo noko ya mboka nini noko ya famille donc pour dire que ba fille ba linga na bango ba tata mais ba za la pena ba garçon ba za pena ba jeune garçon na bango lokwa ba bébé boutu bon oui ba ko linga ba tata c'est bien mais ngana opesa ba conseil ba linga ba papa ti parce que papa sa koli akonunisa yo mais bilitika balinga ba papa po bayela rabino ba jeune garçon moi quelque chose o so maman fashion o so mi moi jean o lati fashion o bimi pe na miso ya bato na mbongo papa wana tika kasi ba fia ngo balinga bango est-ce que ebike bolingo yo zo boya po anini ebike bolingo ba partager ba partager on ndetende ngi na zaboye na jeune le na célibataire ndi na zaboye na vandi na ebike na zakana mwasi na ngato vivre na ye et subitement na mona ke abimana papa moko boye ayelinga mbongo ainga pe na zumbongo et salamate parce que na yebi ke papa na sibelinga mwasi ah bon
asibelinga mwasi mais yepe mwasi oyelo mbongo so yelinga mbongo na olinga ngote olinga ngote nde ni bino uto ko accepter on ka mingi te na mite so ke kuna pa ba jeune fille pas ton papa wana aussi bayo bien te mais au kabela mwasi wana mbongo tandis que uta ko bon ka mingi te to accepter kaka po ba ke na mbongo na me ba ela biso mbongo non na loba yike tozo accepter ba ke ndara ba ya na mbongo parce que mbongo bazo ya ngeza mabe parce que ezo nunisa ye azana na vérité envers petit chéri na ye atikane mamba papa zalaka na petit chéri malgré tout ba vanda parce que ceux qui déjà que petit chéri na ye wana asibaka ye bien komisaka ye azaka na kimia arobunda kolukela ye ka mbongo opesa ye vraiment makambo vraiment yosuka te vraiment na ireka ya banadej na Flat Hotel Bon Regard na Bandal Joseph Monica l'homme puissant Joseph Monica l'homme puissant quand na Flat Hotel maman pardon ya ba jeune fille ba kitoko na Flat ba jeune garçon pe ba zali oluki ba garçon à poil ebele tonda lokola Billy bazali oluki ya ba garçon à bien chocolat lokola chocolat au lait lokola Derrick le caméra ou men manzaka madaka daka vraiment on est là vraiment les lobili yebisa biso nanu ba mama ope babi ba jeune fille batikela bango mibali na bango siko bino pe bo déclarer quelque part on est bokendara pe ba côté kuna ne kintsweki bokendara bo marape na ba mama mikolo ka po boluka fashion c'est dû à quoi mais yango monité éboulement total oui yo le binanga ke ba papa ba olinga ba jeune fille ngane biso ke zaka po ba olanda ba jeune fille ba olanda ba po na mbongo boyaki mais na bisa yo lo moko papa wana za na mama na kata ndako mais akoko satisfaire mama te mama na ndako otonda te po papa so azongi kaka kao na mbetu yo na travailler mingi kao na mbetu mais ce que maman vandi anona ba sentiment ala atali jeune garçon na quartier mona moi jeune na face alinga moi fashion azaka propre maman mikoi na ye jeune garçon pa landi po monique mère aussi mama bien en tout cas monde dans vers monde dans la vetotika biloko wana vraiment ba jeune fille maman moko benga lobi dodo kasi lunga lobela ba jeune fille vraiment batika ba papa na biso po bazami bali na biso to banal bango kala bah maman va réclamer vraiment botika ba jeune fille botika même na bango vraiment sorry toke menanga ba jeune garçon va déclarer ba lobby botika kolinga ba tata wana les papa le plus âgé totika vraiment tozonga na nzela po esepelisa mutema mutu nyonso même maman na sozo aolela azaloka maman na yo oyo la kelo pamba vraiment totika to bongisa mamio soto ezali ya ko bongisa tozonga na ba jeune garçon ba maman pe botika na pe na ba papa. Alors merci beaucoup vraiment na numéro na biso ya sika to yaki lisusu pe tolingi to clôturer ce que lingo pe sa suggestion na yo lingo pe sa conseil na yo ko banga na ote benga na yo on est là pour vous écouter, on est là pour améliorer davantage pour émission oezala toujours kitoko vraiment bo benga na plus 243 ya Willy Musheni ko dans Mboka Congo Kinshasa 89 56 94 017. Merci beaucoup à Derrick derrière la caméra. Merci à Jerry Kobetox et à Jerry Manzaka Madaka Daka Yangwana Yaya. Oh, maman national, tu es l'unique. Moussou Azate. Ezaka yo maman. Merci. Billy, moi deux personnes pesa mbote après toi et bien. Oui, na pesika mbote na venanga de tous les temps. Freddy Loufia. Motema Claudette Mikiki et na bakisika moto moko. Oui. Bakisa eka. Vedanga na zaso na olinga na bwako na eseksanga po mambo salanga ya bien kaka. Ya Claude Kitantu. Vraiment. Fumwa Mputu na kata France. Merci beaucoup. Merci au prophète Didi. Merci au prophète Mathieu Amoto. Merci au prophète Aigle Blanc na Luanda. Nandinga Keba, so meki fire. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci et à la prochaine. Bye bye. Sala ya kokamwa ya
frère en Christ et nos cousins en Christ, papa pesa héritage. Nazali sœur en Christ et nos cousines en Christ, papa pesa héritage. Papa yo pesa division, pesa biso provision, tolingi tomona ndela biso. Esika maele ya bato esukaki, yayo ya ebandi, salela biso ya binene. Esika maele ya bato esukaki, yayo ya ebandi, salela biso ya kokamba.